Merci. Touti kokutana na bourgmestre na biso ya commune ya Limete. Na banzi que ndeko na biso Douglas Nkulu a uti ko yamba biso awalelo pona ko meka ko présenter projet oyo tozo banda nango dès demain. Il y a brigade lancement officiel, il y a brigade d'intervention rapide d'assainissement. Je crois que makambo ya kocha biloko ko boaka salité nanzela, je crois que makambo wana ezosila. Ezosila parce que mibeko ezwami et biso tozali wana pona ko accompagner le chef de l'État na musala oyo azali kolinga mboka na biso ekende liboso. Donc je viens de dire que nous venons d'être reçus par les bourgmestres de la ville, M. Douglas Nkulu. Je parle de bourgmestre de la commune de Limete, vous m'excuserez. Alors c'est par rapport au lancement officiel des brigades d'intervention rapide d'assainissement. C'est un grand projet de la grande diaspora qui vient accompagner le chef de l'État dans son programme et dans sa grande vision. Donc je vous dis que là, nous venons d'être reçus par le bourgmestre de la ville et nous lançons déjà officiellement notre brigade d'intervention rapide d'assainissement. Nous avons vécu à l'étranger, on est resté plusieurs années, mais en rentrant au pays, nous avons constaté que le problème d'insalubrité se pose et que les gens ont abandonné de bonnes méthodes, de bonnes manières de pouvoir mettre de la propriété là où ils habitent. Alors ça nous a un peu choqués, nous sommes dit que voilà, nous allons accompagner le chef d'État, mais dans un premier temps, l'homme c'est le facteur clé du développement. Si l'homme n'est pas en bonne santé, si l'homme ne vit pas dans un environnement sain, en tout cas même le développement ne viendra pas. Parce que ce sont les entreprises qui vont venir. Mais si la population n'est pas conscientisée, comment pouvoir améliorer son environnement, donc nous risquerons de tomber encore dans les trous. Donc voilà notre raison d'être ici au Congo. Donc commencer par des petites choses, parce que les changements commencent par des petites choses. D'abord, nous devons améliorer notre environnement. Et quand l'environnement est assaini, et je crois que l'homme qui est le facteur principal du développement sera en bonne santé et va travailler pour son bien-être. Donc voilà ce que je puis vous dire concernant notre projet. Bakaka, bamama, badada na badungu vote. Sisi ni watu ya grande diaspora. Tulifika hapa kukomini ya Limete kuangalia na bourgmestre gisi tunaweza saidia kadri ya assainissement ya upeto ya usafi ya inchi. Tunajua kama mauchafu kuzitupa nje, mbalabala, kusipofagia, kusipotengeneza inatumaka mamalali na bitu za mingi sana. C'est pourquoi tukaikala, tukaongea, tukaona kama sisi wa diaspora tuko satu zile zingine za zamani za kukuya kutafuta makazi. Sisi tuko natafuta kukua saidia nchi na kuleta changement, na tunajua kama malali ya kwanza ni malaria inapitaka ku uchafu. Na nchi na lombe kwe propre kusaidia kazi ya President de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ndio maana tuko hapa, tuliongea na bourgmestre, tunafanya lancement ya brigade d'assainissement. Itasaidia kutengeneza nchi, kusensibiliser population par rapport ya importance ya kufagia, ya kutengeneza manjia, ya kusipotupa uchafu munjia. Na njo vile tuko hapa na tunabaremercier mwe bote et très bientôt tutaanza na mweye. On espère que mtatusaidia sana na tutasaidia si bote inchi na president wetu. Merci. Ndenge bouti kolanda na bilili biso tozali ba imboka oyo tovandi na mboka mupaya toye na ndingisa ya mokonzi ya mboka ya leloyo abengisaki biso nyonso bai mboka oyo tozali kovanda na libanda toya na engumba Kinshasa pona toyebe ete ndenge nini tokoki kosala elongo na ye na makambo manso etali pona bopeto ya mboka na biso na engumba mobimba yango wana toye kati na esika pona komona ezalaki kalakala tobandaki koyoka ke baimboka ya Kongo bavandi na libanda bayaka peawa lelo biso toyawa pona kosala makambo ezali ya malamu oyo koiko mona na bilili na nzela ya bandeko nyonso tokosala makambo ebele tozali kotala te bakomine na biso bazali na esika ya malamu te pono etali
nakoki koloba na lingalo nga nayebi kokota na toilette kokota na biloko ebele lelo tozali kolinga ete bisika oyo etali ya mokonzi ya mboka oyo ezali kosala makambo ya mikanda mpona mboka ezala na esika ya malamu moto atala bonsomi moko ezali ya malamu ya kitoko mpona ete moto nyonso toyebake awa nde ezali komini ya mboka na biso awa nde ezali komini ya quartier na biso ya komini na biso vraiment yango wana toyeka te na esika mpona kolancer déjà ebandeli ya misala na ingumba ya Kinshasa lelo eu tudi batu recevoir moi be ku di bourgmestre wetu wa ville wa Limete monsieur Douglas Nkulu parce que tudi balancer officiellement brigade d'intervention rapide d'assainissement mpona kufila di kumbusha buchafu munjila mumanzu yetu parce que buchafu mbudi butupesha malaria ni bilariose ni malonso masamo onso donc problème wa buchafu wa muntu ni muntu yonso ngate conscience brigade wetu juu ya d'abord beaucoup sensibiliser bantu bwana manyini buchafu bujibu nyanga ville wetu buchafu bujibu tufikisha ku maladi ni buchafu bujibu tufikisha mushinga kikai to kulancer lelo officiellement brigade wa intervention rapide d'assainissement ntitulo mbabana betu bonso bwani no manyi ni problème wa buchafu budi problème wa muntu yonso to ngate disposition beaucoup banga à partir d'aujourd'hui il y a mais ni mikando ya jitunga ijiko mais bantu ka bena ba inemeka to kika à partir d'aujourd'hui ne beaucoup mestre wetu wa Limete tu jibante disposition yani tu yakumpala ni loi ya jitunga ni brigade wetu bwana tumne mshindo waku kwambila bantu bwa balongolele nzugu yabu ni kumpala kwa njila kabeji buchafu munjile to kukulonza maka na niveau wetu tu inabi mo étape une étape to ni mutu Afrika kumidimu minene ya grand travaux. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kata site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso o okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info6, Botala Info6, Botala Info6. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.